à vous, fidèles scotchés des Masolo Yakin Bozake Belé, toujours Kakana Kati Kaka. Ya Masolo, to bete la rabino tango nyo sobongo le moni biswa et sika pito telemi na place des artistes. Oh, to eko soutenir moko ya bayembi moko pe Rebecca Zwaka vraiment moi tana ya rosala rana et pe émission le frère Kams Kamanda. Oh, sortie officielle na ye eza penza lelo sortie officielle il y a album na ye eza lelo. Ah, on a place des artistes to yewana donc webi que Rebecca na Masola Kini. Ah, ça rabino toujours à Robete la rabino Masolo nyonso et les Karanakini. Ça fait partie de Masolo et les Kanakini déjà. Nazana et Lokwanzambe. Ah, Nazana et Lokwanzambe. Yangonde frère Kams Kamanda. Alambeli biso ango pendant un grand temps donc to abandé comme on en a été azo préparé babiloko yo. Mais lelo siko aninga tsango penda likola mesa e beli. Mutunya so azwa tan ya ko luka ko somba album na e oyo. Koyoka yango, koyoka banzembo ya na kati ko soutenir mosali na nzambe oyo en tout cas et que ça là vraiment bien c'est pourquoi pour moni Rebecca Bilendo pukuta la servadina epsi image na kati kaka ya info 16 toye a penza kozula bino ba élément vous allez voir tout au long de notre mission torola kisabino penza ba o ezali ba banzembo na ye o abombeli biso ya kitoko air concert et kobanda. Vous comprenez que tout à l'heure là donc c'est pas encore on n'a pas encore commencé mais au moins on est venu à temps juste poto luka un peu to solo la na ye moko le frère Kams Kamanda ameka un peu ko ebisa biso secret ya eloko nzambe eza nini donc yango bomoni biso awa to kita to kende ko zoyer donc toroye babiso so bana poto nebi ke boze belé ba Patricia lelo pukuta ba Timothée pukuta Miriana pukuta mami pukuta en tout cas ma famille pukuta nebi ke nzamba pambola biso mingi na royemba mais na royemba wana sepela pe boyoka nazane lokwa nzambe ya frère Kams Kamanda eloko nzambe les secrets ya eloko nzambe za nini frère Kams Kamanda bonjour. Bonjour. Boni. Bien ouais. Donc quand on moni déjà biloko elamba maki panda mikolo belé to mona ki yango pe ezalaki déjà na ba télévision mususu mwa be strezo le kasiko lelo oteli yango pena na mesa ya mutu nyonso o alingi asomba alia a consommer banzembo oyo awa na place des artistes ndé sortie officielle les alelo mais quand peu ko bisa biso babiloko nini eza na kati ya biloko en fait ba gunini ba repas nini hotel biso nazana eloko nzambe o bana peuple nzambe baza la presser na ba bana poto ba luka penza balia. Ah franchement message eza na eloko nzambe ndé tolobi na kati banzembo lokola deuxième adam eza na kati lokola mwana mwasi mo Rachel azokumisa nzamba bina olela sute eza na kati banzembo lokola iyanola losambo eza na kati do banzembo eza tellement ebele na mbulo to komata likolo na banzembo mususu tala ndengo komisinga na matembela pamba na komisante do nyonso wana eza kaka biloko oyo topemeli bala nzambe. Donc nebi ke ba lande belé bala nzambo ba na poto est-ce que le niveau à poto penza déjà bazo consommer déjà o ezali eloko nzambe bazo consommer ngo wapi kotonini parce que bazo landa yo bana poto mundele si a facilité bakotaka na iTunes so babeti na iTunes na iTunes plutôt na eloko nzambe ba sombango eza wana eza 0,00.9 €. Donc eza na on iTunes pour na bata poto YouTube et tout ba télécharger voilà. Mais le roi to bandi pe CD en Afrique na ranti CD ngo ko taper poto mais poto système a CD penza souté et comme iTunes donc ba vente en ligne donc bakotaka na ba boutique nyonso en ligne place ba teka ba CD ba nzembo plutôt Amazon tout ba boutique nyonso en ligne ba mona na eloko nzambe ba téléchargeant. OK, cérémonie tozo mona na place des artistes. Nane bandité c'est ça non? Nane bandité kalamingi te tozo banda, tozo la moi bablo a mike moni ba technique ezama ba caprice, tozo la bablo a mike do kalaté awa tozo banda namso. Bana nzambe ba osepela nini so penza ba yawe belé ba tondi a osepela sa bango ndenge nini? Nzambe sepela sa ba tu biso tozo ba instrument toyeka poto pe sa message fort. Nane loko nzambe biso toza dispo nzambe mo sa musala na. OK, donc déjà ba sepela déjà banzembo mais quand un peu ko yembela biso bon non matite e poto ebike obomba mungongo po oyemba makasi likolo kuna mais ata mo extrait kaka e pe bat ba banda rolande émission ne bandeli et pe ça ba on pe sengo po émission penza toza wa ti concert ou ti activité nyonso aussi là
on est là. Donc, mais quand on peut c'est là-bas, on déjà et motivé, on va katater. Pour bazar en direct, il y a www.info16.com. Asilisa makasi ya makambo nyonso ebandaki kotungisa ngai bitumba na banguna na ngai abimisaka ngai molonge na mosala nasalaka bien mpo nzambe na ngai azali tata oyo aza nyonso mpo na ngai à suivre. À suivre, donc nzambe aza nyonso mpo na nga, aza nyonso mpo na tonton mwinga mobali ya sérieux makasi, aza nyonso mpo na FG Image. Donc na eloko ya nzambe, en tout cas Rebecca Bilendo mpaka nene eloko ya nzambe nga dutaka na nga telaka na eloko ya nzambe. Donc mpo boyeba ngo bolandanga banzemba frère Kams Kamanda et osala bino vrai bien. Donc je vous convainc déjà boluka un peu bosomba na niveau ya kini nebi ke bana kini mpe botalaka biso ebele, botalaka biso penza ebele, bomeka mpe kosomba banzembo oyo. J'ai oublié une chose, donc il faut naluka frère Kams eloko moko nayebi te awa na niveau ya kini baoyo baye awa te bakozala na besoin bazwa basede oyo, mais bakozwa yango wapi, soit numéro ya téléphone opesi peut permettre bango de temps en temps bana besoin bakobenga pe basisi. Ah oui, donc batu ba 8 ans koya awa te bazwango presque na ba boutique nyonso na Victoire na ba Diego Musique de partout batekaka ba CD bazwango bien carrément kobenga biso na 00243 89 77 194 79 Tolbi et 089 77 194 79 so bengi biso ozwa biso. Ok, merci beaucoup. Donc bobenga soki omoni penza kozana besoin ozwa eloko nzambe obengi na numéro ya frère Kams Kamanda et osala penza bien pour kozwa no CD na yo obini na ndaku ba maloba nzambe tolembaka ngo te bala nzambe bayebi. Quand on dit chanter c'est deux fois prier, en tout cas c'est un biso de temps en temps ça nous ramène encore aux côtés sabiso na mozindo peut te ba grandeur nzambe na ba vie na biso na tiki bino non bolanda eloko nzambe ba activité nyoso ndenge ezoleka et nebi que frère Richard Madeka à ton tour aussi. Donc Rebecca 5 sur 5 ça sera le même. Donc Tozawana ensemble avec Maître Nelly Mwinga, Mamoka Boboto, Maman Moutem Malamu. Donc bientôt là nous serons à Matadi avec FG Image. Donc Tozalawana pour na ba image nyo se sengi na niveau Congo central. Donc Maman Nelly Mwinga, mes respects, un grand bonjour à vous et Patricia Lelo. Bah bito bina na mukieti. Gangot, c'est bon. Alléluia. Tosabana mokolo pang. Nyonso ezata na biso. Kozala hypocrite te yaya. Miyeba oyo zali témoigner yango pona lokumu na Nzambe. Sina moya nambola kiloko l'enfant de cœur. Yana bangulu na bozanaki nazalaki na papa nanga bongo.
La vie du roi des rois, mon identité, l'identité de mon papa. Oh, la sœur de Jésus, mon identité. Alléluia. Le frère de Jésus qui est tué, mon identité. Alléluia. Mon identité. Nazalaka mwana kololo pangwe nana yeba dikeo nizoka nsoli mwana ya kololo pangwa telenga na kate yawe nsoli bosoka yo yalala kalibanga te na sinele te na bakuzu te yambanga na ye Bangai nama na yo, olembate, kotika tinga na bunganzela, kotika tinga na pengwa yeke, s'il te plaît, s'il te plaît, Alléluia. Mon identité, la fille de Jésus, la sœur de Jésus. Mon ingana Yesu, natika la kende wapi. Alléluia. Mexico Blamena, ya manga ye. Mexico Blamena, elombe nanga yambanga Mexico benga nanga musika nayo yaya nanga yambanga ye musika na kwata mali banga na jardin elombe nanga yambanga ye na bolingo nayo zwanga tanga disiko yebongi pona ngai mwana na kotosa yango na ye Los
ngolu na nzambe wete ngamo mpona okoka te yaya na befort ya nzoto na makasi ya nzoto nakoka te tosengo mbele ngolu na ye c'est lui l'unique le véritable le seul alléluia ngolu na yo na bongo ilanga ngolu na yo na libota na nga ngolu na yo na parcours na nga ngolu na yo na attitude na nga ngolu na yo na baréaction na nga ngolu 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 na yo ngolu makasi na nga avoka na nga solution na nga yo salanga Yahweh Kazana postina, kana kosela, ino posale langaye. Koluna yo, makasi langaye. Aboka langayo salangango, Yahweh. Nalokola Jacob, nakotika yote, kana kotika nayo. Ino bongola 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 langaye. Makasi na ngai, lokola ngambo ibi change ma identité.